Ni pasipo na likambo yo.
instruction. Biso nyonso totikani tokoyemba kaka te.
libéré papa Kumambasa, oyo nyonso bakotika lokola tokopi deja na ambiance ya fe meme lobi tokotika mokili mwasi nini akoki kozala lokola mama welu azali te awa omokili mwasi nini akoki kozala lokola mama welu azali te mula tukumi misato na bana na ye misato azali te mula tukumi misato na bana na ye misato azali te moto langangakisa ya mama mwilu Be
Pas de panique.
Nikambolika tamile,
Mama
okoseka, okosepela, okopangusa mai na miso na bino, okondima te ezali kaka bino. Okoseka, okosepela, okopangusa mai na miso na bino, okondima te ezali kaka bino. Okoseka, okosepela, okopangusa mai na miso na bino, okondima te ezali kaka bino. Mate ezali kaka bino. Okondi mate ezali kaka bino. Okondi mate ezali kaka bino. Okondi mate ezali kaka bino.
Bote papa bandeko bazali kolanda yo balingi bayeba kombo naona ni pe osalina na kati ya comité d'organisation ya milulu ya mokolo mwale. Kombo na ngai papa Wanyaku swa Bankazi Bovik. Nazali directeur national deuxième adjoint chargé ya nzembo pe développement. Bandeko bamoni lelo yo bakorale yembi na kati ya nkamba Yerusalemu ezalaki na occasion ya nini? Donc lelo bakorale yembi na katikati ya Yerusalemu pona kopesa mama mwilu lokumu na ntira na mokumba moneno papa Simoki Mbangu atikelaki na mpasi oya monaki lelo nde tozali kokanisa mokolo yango pona kopesa ye lokumu pe nkembo oyo ebongi na ye. Message ni kopesa na bakorale nyoso o ba participer na mokolo molelo. Bon, en tout cas message tosengi merci na bakorale nyoso ndenge bo participer. To continuer ko sala bongo par rapport ba fête za na biso ebele le 18 mai pe za na biso liboso le 25 mai pe za na biso liboso pe ba fête nyoso etikali donc to continuer justement na liro to za nango pour to kumisa tata Simoki Mbangu Kiangani. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.